Au monde était déjà. Ah ouais. C'est quoi ton lala na lota tout ça na tournage na ye ça kufa na lala na lota tout ça na tournage na ye to na lamuki na zongi na mais pourquoi réveiller président ça kufa et puis nga na Angola mais na lota na joie rêve tout ça na tournage na ye c'est que a tel misanga ye président penada ya kovanda nga na za ko s'échanger alors ça nga buba ozoke tournage même ça n'a pas besoin de venir. On s'est mis ça na yo moko yango tiki. Basusi kane bando sala bonto. Et il faut quand ça mingi olo taper mouton parce que il y a qui peut mingi. C'est normal. Mais babeng ça go souvent na makambo ba descente toujours à Dadi Kambalo sera toujours prête ya Rosala wana. Tandis que tout le monde a rappelé basi mususu ba kana bango pete ma Dadi Kambala. Bolingo ngo continue tina Lilita et Olanda kaka bien qu'ils ont fiancé déjà. Nazaki proche Dadi. Donc c'est les proches naie. Pierre Tombal moni kota likolo wana bordi yeko ya isinga faut ko renforcer mo ba caro ko bonsango. Likolo wana et ça linzela ya kokuya. Donc c'est bokele bi bomona. Maman Gisèle azaki moi si simple ya tapis rouge. Mais yé azaki na des rôles. En même temps azaki moi si en même temps azaki actrice ya groupe. Alors tant de télémisi mouvement. To bendi ba actrice donc maman ene na groupe oyo aza lokola artiste. Okay. Tu joues le rôle moi c'est il y a des feintes mais tu joues le rôle artiste. Naepa na yo papa nanga moni sanga loboko na Nabi so ba chiba visiter ko ya te neza boy bali déjà ko sa visiter ko fona comme déjà tu dis de classe antilango ba visiter ngo bi mo zela na ngwa naepa na yo mon santo yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azo sale zamba lolo azo sale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo monsanto yo monisanga loboko na zamba lolo yo azo sale zamba kabasangolwe azo sale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana bomwe. Kombamba na yo Jésus. Kombamba. Tilobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Na pena tatola bonsambe na yo so bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo na ye. Na ye na babasi na nga likosabo zambe na yo. Na ye na kosanga na nga likosabo zambe na yo. Salela nga Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu
Bisenga senga nsanga londe Nale bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesi moko nini ye Batu bakolia pe na sima na ngai Yesi moko nini ye Batu bakolata pe na sima na ngai Yesi moko nini ye Batu bakovanda pe na sima na ngai Nale bibi ya bisenga senga nsanga londe Lokota ngai yeso Yeso Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga Yesu, Kuchikanga ite Lokotanga yoyo Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso, Yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa lelanga Yeso, Yeso Salelanga Yesu, Yesu Salelanga Yesu, Yesu Salelanga Yesu, Yesu Undelanga Yesu, Undelanga Yesu, Yesu Undelanga Yesu, Yesu Undelanga Yesu Longisanga Yesu, Yesu Longisanga Yesu, Yesu Longisanga Yesu, Yesu Longisanga Yesu, Merci Jésus Nale bibi ya bisenga senga nsanga londe Nale bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesi moko nini ye Batu bakolia pe na sima na ngai Yesi moko nini ye Batu bakolata pe na sima na ngai Yesi moko nini ye Batu bakovanda pe na sima na ngai Nale bibi ya bisenga senga nsanga londe ye Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga Yesu Kuchikanga ite Lokotanga yoyo Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso, Yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa lelanga Yeso, Yeso Salelanga Yesu, Yesu Salelanga Yesu, Yesu Salelanga Yesu, Yesu Undelanga Yesu, Undelanga Yesu, Yesu Undelanga Yesu, Yesu Undelanga yoyo
bisenga senga nsangalo nalemi epi ya pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalemi mpe bisenga senga nsangalo lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai Love is crazy, love is funny. José Baïla. Nadio solaka na bana ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo komate. Baza na mboka nini? Baza na France, mususu aza na Belgique. E komaka te. Oh, mais baza ni kuyiba? Ah, na rembi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes, précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obengenge bana batingaki. Ndenge pe biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki za mondele. José Baïla, aza mundele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo, JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubunga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka kaka bui mbala moko JB Service epa ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo Central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro Isaïa, bakukutela ye biloko kuna même na Lubumbashi. JB Service bozala na agence moko ya si. Ebwaka sili kaka. Na ngambo belaza. Na tena baza continue. JB Service akakuna ezali. Ezali. Angolais nalité. Angolais JB Service et car les amis voilà, nous sommes déjà avec le président Bouba, tous années Awa. TV plus bande Guadaki Amirae ça, artiste ou plus d'Angola. Donc, Azan Bichon na Kinshasa awa, Azan Bichon na ville Kinshasa. Alors, tout cela par rapport il y a visite na Bango lelo na nécropole, il y a plus na Pierre Tombal, il y a papa na biso Dadi di Kambala. En fait, et ça m'a dit nini. En fait, nini, depuis mille visites des alaka. Mukolo ya le 1er août on des alaka journée spéciale pour la bande Guatika biso. Député, président Bouba. Oui, papa. Tomonio Tomoni bino na bandeko nyonso ya tapis rouge na cimetière nécropole lelo. En fait bonda osala nini? Bon, premièrement tu connais la tombe à papa. Okay. Parce que du fait que tant nazaki na Angola nazwa liwa dadi ya président Dadi mais nazwa courage ya royauté parce que musale kanga ngai. OK. Alors na meka ko sala o na ko sala kuna pour ko honorer kombo na ye. Mais chaque fois et loko ngai bandako matanga kaka. Il faut na ya na kutana ne fils que na mona libota na mona tombe. OK. Ya président o ya format biso. OK. Chaque fois babanda ko lala na zoaka ba rêve. Ya président Dadi aza ko adresser ngaka kete moi na bosundoli nga ndenge nini botiki nga ndenge nini bobomi musala musala kufi. Bobwa kisingai bozo kotala ngate musala na nga ndenge nini na tikila bino. Alors eloko wana na zoaki décision tono ya kisasa na mekempe ko sangisa ba ndeko nyonso o ba leka na maboka tapis rouge même o ba période na ngai na o ba yaki sima na ngai to sangana to zongisa
groupe il y a président Dadi Kambala groupe Tapis Rouge et Zonga parce que président Koufi biso tozali bano a format qui tozali toko boma musala te pour na liwa ya président Dadi nga déjà na kota bangola na zaraja na Tapis Rouge parce que nga na kenda Angola avant président Dadi akufa na kira de Tapis Rouge kuna ezalaka déjà mais qui ça si malwa président Dadi ezwaki moi faillite yango tozwaki likanisi tozongisa groupe ya président Dadi alors pour na bonne marche nango tokokozon son no boyete soki biso nyonso toleki na tombe te yango tosorganizaki tokutanaki moi ba réunion na moi des répétitions to sala organisation to kelelo na tombe ya président Dadi to tcha moi flair to ba moi liloba to za moi mot d'ordre pour te musala et banda yango zaki raison na biso to kendaki lelo ko voilà rêve ngoye combien de fois pour na président na yo Dadi Kambala et combien de fois au golo taïa zo bisa yo bosunuli ngai bon plusieurs fois parce que si tu travailles na kombo na ye si tu liaka na kombo na ye donc chaque fois tu dois travailler rêve on ya mingi rêve ya trop alors yango to ko tika ngo boyete alors le quoi na occasion ya ya zana ki sasa yango mana zo ki décision groupe Zonga to réaliser rêve oyo président Dadi abanda ko ya yebisa biso chaque fois na basonge yango moni lelo to télémisi groupe Tapis Rouge to sali premier descente na biso na tombe président to banda na place de victoire la place des artistes to tali moi plaque na ye et puis après to leki to ke na tombe to tali auto ko sala to moni pe ba misale za kuna photo sala to zonga su kuna pour to réaliser la misalo za kuna voilà différenciez-moi des rêves oyo Dadi Kambala bimela ko pour kasola na ata moi mi ba le betel so monta moi di solo na ngo mo comme ça na lala na lota tout ça na tournage na ye ngesa kufa na lala na lota tout ça na tournage na ye to na lamuki na zongi na mais pourquoi réveiller président sa kufa et puis nga na Angola mais na l'autre na doit rêve tout ça na tournage na ye c'est que a hôtel misanga ye c'est que a hôtel misanga ye ya mo comme susu na zo rêve mususu président penada ya kovanda nga na za ko se changer azo sanga buba ozo ke tournage mais musana nga bomi ngabwendeni o sa misana yo moko yango tiki bosundoli nga bwendeni est-ce que musalango pour dans l'accès bino salango pour l'accès bino nga privé pour la ninte bo sanga na bo tuzong sa musala na vandi ton na lamuki na vandi na saka après ndeza la kana bien en tout cas aux deuxième fois au président Dadi azo lobela ngai alors ref mususu na yo zwango pa batu chaque fois que tu na batu ba yebsanga a groupe na kufa bino boza ba soldat faut monter sa mouvement chaque fois groupe Tapis Rouge voilà sango boneni soki Dadi ye monga zalaki mbe groupe na kufa te moi ba comédien on a Angola déjà moi 3 4 5 personnes ba lobarango et tant on a yesu ki sasa ba ndekopé ba collègue président ba lobarango ba pesa biso ba exemple ba groupe mususu tala groupe ki ngandi président kufa me groupe zo évoluer alors bino pe boza ba soda boza pe belé boza la pe loroté parce que bo panzana kaka boy bo sangana bo temsa mouvement ngana bi c'est que président a comme si ko lobalanga à travers ba collègue na ye en tout cas chose até na luki bandeko na luki fils à papa na talisi projet tout on a fils à papa pour la première fois na matanga miraesa na talisi projet fils à papa habité prometé eza utiguida bien yo mo loko ye eza ida bien na luki mama yeni na talisi pe idéologie ngo habité promesa te eza pe idéologie na luki dati na talisi pe idéologie habité président oyo lobi eza pe bien eza ida bien tokutana. C'est pour cela que tu voilà. Mais pourquoi quand choix j'allais dire comme ça, il y a Eni Toumba, tandis que maman Gisèle Pazali, Boponanga, Eni, pourquoi là? Non, na salango par rapport il y a pour Bazaki Bassia d'Adité. OK. Na salango par rapport il y a artiste, neti Eni nga on a zolo la artiste. Parce que Eni za artiste eux tu évoluer na groupe Tapis Rouge. OK. Parce que moi na séparation na biso na swabala. To fandangai président Dadi na et pour la création du groupe Tapis Rouge. On a parlé de cofondateur.
ande to longo soit bala au moins ndeni to ça la groupe to ça la groupe président ça la groupe tout le quoi combo te to chango groupe de Didi Kambala te to chango soit bala msute te to kima soit bala to chango groupe tapis rouge de la Didi Kambala to ça la biso misato alors et puis as actrice a évolué na carte tapis rouge maman Gisèle azaki moi si simple il y a tapis rouge mais yé azaki na des rôles en même temps azaki moi si en même temps azaki actrice ya groupe alors tant de télémission mouvement to bendi ba actrice donc maman ene na groupe aza lokola artiste to yé lokola moi si il y a des feintes mais to yé lokola artiste voilà merci lilo wana bandeko nyonso ba otala biso ba fan oyo balingaki groupe tapis rouge lors il y a exigence na Moko Dadi Kambala et puis au baro lingango jusqu'à présent oui ça va on y va la biso donc na koyeb saka bande ko nyonso ke ba soutenir mouvement ba nyonso ba fan nyonso ba président Dadi Kambala ba soutenir mouvement changer teka au président tika ki yonka to renouveler bo soutenir biso groupe ke liboso bo soutenir vraiment bo sunga to za pour ça ba sponsor to za pour ça ba chaîne de télévision to za pour ça to tourner to za pour ça ba film to za pour ça ba code na bino pe sunga biso taneti lo to ti tombe to kuti misala de senga biso to zonga kuna poto ke sisa misala to tiki kuna donc nyonso wana ba fan bo soutenir mouvement na bino bo soutenir biso to zo répéter awa na Kasavubu na Chaba na croisement Chaba na sport tous on a répété chaque mardi 10h et 14h boya bo soutenir biso tous ensemble na musala Dadi et que liboso parce que président Dadi abando c'est pour ça batebela c'est pour ça bino c'est pour ça public nyonso donc tous ensemble c'est ça. Merci président Bouba tous mais sans oublier na informé na ba fan que na organisation na biso tous déjà la présidente OK tous la présidente oyo ngaza na Luanda ngaza na Luanda groupe rustique la awa mais na bandage souvent mais tous comme numéro 1 au akamba mouvement tous Dati Dadi Kambala yenda la présidente aza mwana premièrement ya président Dadi Kambala et biso moko to choisir ye azala comme leader ya mouvement donc après Dadi c'est Dadi Kambala ndazo kama mouvement ngai azana kozonga Luanda azana ka pona contrôler mouvement de loin mais chaque fois na ndoya na yebi ke Dati azali maman présidente Dati bio akamba biso ti yebi ka ndezalaka voilà en tout cas félicitations Dati ma petite sœur osali pena musala kitoko déjà comme on a déjà organisation malgré absence na yo ben tout le bako boni mais que prochainement aux ala na biso merci président na sepi comme on a tous appelé fils à papa azali mokitani direct ya Dadi Kambala fils à papa boni bien papa bando batalo ba monio lisusu et puis ndengo tolela deva tombe ya papa na yo na habité souvenir nini ya makasi zo garder pour na papa et surtout tant on moni tom na ye au raisonner nini au connaître nini en tout cas merci vraiment papa nanga Yves ça la ranga bien moni président Dadi aza papa moko oyo azwa kinga vraiment na ndaku abaninga vraiment des zéros ti le na komi boy grâce na ye de souvenir amala mo nango soki le na obenga ma fils à papa grâce na ye donc soki le ata 2 personnes 3 personnes bazo reconnaître nga donc grâce à Dadi Kambala donc en tout cas aza papa moko aggrava dans ce gravé dans na cœur na nga vraiment ya sakanati yango le na cimetière ouais on a les Nathalie siko kende to zaki na zaki chaque jour de soir l'amour qui a robenga nga fils à papa oza wap yaka na no tozo bimano ebite tozo bimano akza bonga maka déjà 5h abongami donc mutala sanga propre mutala sanga makambo tout c'est Dadi Kambala voilà un mon ba fan ba otala biso donc en tout cas merci vraiment na remercier non ba fan na biso na pesi merci na maman Zozo na katsa end merci vraiment maman merci na architecte international Pierre Malongo, merci na papa na biso Mbuta Metro Makengo, merci na Venangai Maître Pidem, merci na Venanga DJ La Forgerie de Paris. En tout cas papa na Yves comment na Venanga Bouba ndenga yaki akitaki na Katakin. Abongisi biso ma solution na biso vraiment que fils à papa photo qui to kende cimetière pour na vie tela bando to na loti bona boy. Donc ezaki idée moi bien na Yves to ko kanga mutie maté to kita descendre. Neto bongama qui ma groupe tapis rouge ils ont vraiment formé pour batuming balobaka ke ayema kutu papa zala ki vie groupe ezo kufa bongo bino bana te groupe mais zongi vraiment formé on ezaki yo bika ndenge zalaka
moi qui tournage moi zaboye moi mavanga moi mike zalaki dans tout cas papa na côté groupe zongi vraiment en forme. Voilà. Merci fils papa. Merci vraiment. Tous appende voilà pembe na bisona. Et ça la biso plaisir makasi. Tous ala na artiste ya tapis rouge. Tous sur la peine à bango par rapport à descente na bon na nécropole. Voilà, ndeko boni santé na yo. Ah, santé bien, santé pépélé. Encore le lot juste un tour au Bosali pour la rotala Pierre Tombal et papa Nabino Dadi du Kambala et rappeler au nini interpeller aussi Souni. Donc ils ont signé na mambebele na qui peine émotionné donc na koki kutu même pas koloba. Donc on a commis wana qui peine émotionné na raisonner mambebele donc et salinga pena salinga bien tena qui peine émotionné. Donc kotala déjà moi ma micro déjà depuis tout ce qui tomine à Tirabiso donc ça qui donc sali moi somme et puis na ba makambo so mike o ezakuna net na tom na ye il faut moi misala miso salama donc ndenge za on a déjà ce qui tikali ndebongo d'ici un mois et ko beba et panzani donc eza bien té sur le bani na ba fan na ba artiste comédien bazalo kola yo oyo azalaki amina bango azalaki ndeko na bango bazotalo seneti mo tapis rouge zongi déjà tapis rouge pene zongi donc ils ont complet biso tout aux ali donc groupe na bango yango donc susuki tomina azate mazana biso donc tapis rouge zongi ba fanatique nyonso oyo balingaki Dadi di Kambala tapis rouge Ligue des champions bongo Tata Mobimba. Okay. Donc moi maternelle à double raté. Donc tapis rouge yango yo. Ba pesa biso maboko, ba pesa biso chance et tozali tapis rouge zo continuer à travers bango ndé sala keto kene sou liboso. Donc ba pesa biso pena chance to ça complet avec Nati et puis président Bouba de Bess Diangi donc marambo eza bien marambo peneza kitoko jeza kitoko to repetaka awa donc marambo eza bien. Voilà, merci marambo eza bien mais bandeko ba retenir kombo nani Papa Mbila 24 Papa Mbila 24 na pesi bana Luanda tumbote donc surtout Kalemba Doge Joana Sansimbongo Meje Maesika Mbota mingi Diebaou Dadi Susukitomina Mbota trop et puis Mbota trop na Luanda Mobimba donc Angola Mobimba et puis na Kishasa Mbota trop tozali tozana tapis rouge bopé sabiso chance bopé sabiso confiance ndenge bolingaki Susukitomina donc tozali. Voilà. Merci beaucoup mami na habité Rugo signalé déjà et Nitumba déjà à la prête déjà pour tous zoyer très bientôt là. Alors maman comment nani et posana na kati groupe tapis rouge. Naza artiste na uti braza. Na uti braza makam président salaki tanga kufa ki émotionné salaki ngamoya ko katia aizate. Tant chef Bouba aizongi na kin alobi président à lobi groupe tapis rouge zonga na koka kité na tamboli na bité na katia na ya le to uti cimetière ya président balbi actrice akufa kate arnaye ezala kaka na biso et salinga kaka pasi pona neto kuti tombe ya président et bukani esenga makoki mbongo esenga mbongo to bongisa président salimaka mingi na œuvre na biso lelo ya Congo oyo. Na pesa susu merci na chef na ngai susu Dati oyo lelo susu apesi nga chance président na ngai Dati wa apesi nga chance lelo susu na yeba na lisusu na groupe ya tapis rouge tozalaki na papa to yesusu na mwana na ebine mwana yesu forme za susu makasi na tapis rouge. Wow. En tout cas merci beaucoup ma sœur Kombo président kombo na nga mingi za Odile na scène na joueur na Dorcas. Oh bat bayebi nga za Odile Muombi na zo pesa ba fan na nga mbote na pesi keti ya masingali parti ya États-Unis na pesi mbote na pesi na famille na nga nyonso famille Muombi nyonso mbote oyo mwana na bino merci. Wow. Merci Dorcas en tout cas to zwa Enitumba wetu tout cela nae pour entre les actrices aussi azala madame ya ndeko Dadi di Kambala artiste de mon pays voilà
eni tumba yeyo eni tumba wetu tozani awa boni santé na yo ke puis obombi na sema makasi mponi santé bien obombi longo pourquoi na bombi te ba o bi ke eni za eni même na voix ba bi za nga sikoyo likambo oyo est comme rêve vision oyo papa na biso Bouba azui pona Dadi Dikambala. Est-ce que you puisse comme là yo rêve moko cauchemar vision? Non, bien sûr. Il y a déjà comme femme mariée. Non, femme mariée de la fiancée. Ah, fiancée. Bon, fiancée. Ok, voilà. Mais moi, donc c'est ce que je moi vision mon pays appelle comme Dadi Dikambala. C'est à l'époque bon, et vous mettez Jésus temps. Les arandés. Izaka bandeli wanka basusi kane bando sala bonto et il faut quand ça mingi olo taper mutongo parce que na lika ki peu mingi c'est normal. Mais ba bien ça souvent na makambo ba descente toujours à Dadi Dikambala ozara toujours prête ya rozala wana tandis que tout le monde rappelle basi mususu ba kana bango pete ma Dadi Dikambala bolingo ngo continue tina lilita Olanda kaka bien que oza fiancé déjà et puis ça peut pas finir Anthony non en fait Nazaki proche Dadi. Donc c'est les proches naïe. Net est-ce que tu as répété ça vient dans la bengue? Viens puis Roger. Viens là naïe Roger. Là on me cause place ça doit répéter. Les apôtres naïe na moi on la ta chaussure. OK. Voilà. Dans un moko ya mi à Dadi oh aye bana Dadi. Dans chef pour bailler à lui mamba coupe tapis rouge. Mais c'est bon tout ça il tout bête à la porte. Net on se trouver à on a place et pas simple rouge. OK. Alors, une chose, na talina ba image, oyo na ezali à nécropole, na moni quelque part tombe papa ils ont un problème. En fait, yo vraiment ozaki wana. Ils ont nini auto moni na Pierre Tombali ya Dadi Dikambala. En fait, moni ska basala ki na likolo wana, ba vie na ngai yeyo. OK. Ah, pour être bon. Bien de wana ngai. Ah, bande ba otala biso. Embayeba. Ndina na moni mingi bakoto ya Kimbango na ebité. Yote. Muto ebi histoire wenge musique à maison mère que je salue mon vieux Werason, a ebi Saint-Pierre Jazanani. Mono abotama na Kisasa. L'air makamba wenge bandi ya dislocation ya vena ngai moto pamba papa chéri. Mokolo. BCBG hein et que boye maison mère et que sko biso. Toujours bateau ba soldats de la forêt. Wana mukile ebi. Mukile ebi kutu ya wanga ne étudiant te tout ponga ya mona beta mama tour kuna na banda yo ba repose sama na Kimponza tata Kimponza te boya Kimponza to cha ya Kimponza to sito longa déjà wenge koma déjà bien et ça là déjà maman ngo ba preuve nango et ça là déjà comprends auto lo ba masolo ya Montepelina kin BCBG koto maison mère koto sko étudiant ya oira bimisa na mokili a présenté dans le stade de Martyr, dans l'album, na wenge mubimba. Je salue la Coste Ferre, JDT, Batutu. Okenda, Omokima. Batutu, on a tout. Tout ça, on a bango. On comprend. Donc, je remercierai tout le temps et nalinga muta touché pour à papa nanga ya nanga. Tant le ba bongo do bataki ça pour information. Vous voulez te musique bandi mikolo au karabo. Tout on a tout ça là. Na venanga de la forêt. Au balanda biso no banzela. Oh ba mire koya oh na salango na mona na bimana pe na ngatongo te badba ku fa so matimir na yo mo koyi etali biso te polinga bokenda na ona ndenge mo bono bate biso yo beta musique bien ya kitoko et guerre wana ça qui bien donc voilà et lelo bande woti kotala amina yo Dadi Dikambala na nécropole et c'est le nom de ni ko mona déjà les chapeau bas, un grand artiste en Mboka. Dadi, on a frère, c'est un grand artiste en Mboka, artiste à Koufate. Et il y a rendu tout le monde qui était boyé, Maza, pour œuvre et puis on félicité l'équipe mon manenge initiative zongi li susu makambo ezoya. On pense boy il y a un style un peu net moi vient absolu ballet. Donc il y a un gars danger ka siko na hôtel la batabo ba soute. Na habité na groupe ndé mambo zongi bo na ezandeni de fo batusko batala po il y a un style na wana ezap ndali soute na mona petit na mo boy alinga landa le long ya olanda marque net kaka il y a style wana ya ra danger
parce que mutu jomo boa bien boa voilà donc kimia na molimo na ye le quoi groupe ezongi nga yambi na ka bango parce que ça place na bango la place au félé en fait tu répéter en sport ça septandé ça septandé ça septandé déjà place il y a plus Roger il y a plus au félé na pona Dadi Kamba. Merci maman na biso donc aweza au félé en tant qu'artiste tant que na ozala awa poza na peut le pas on a na footela ga mina tchepe bande onanga nzamba sunga ke ya biso penda bo ata 100 000 va répéter na bango souci za to sunga na biso artiste donc mokena rolo ba yango wana merci bana poto boyebi gaka na big chaîne no balanda trop bana poto bo soutenir groupe et ça bien boyebi ka ndenge jango zala moi de la part moi basket moi boye probablement bien na miso batu yango ande makambo mais rolinga yo senga lisute maman lo ba yango na makambo mais aux années de Christian Lema. On a frère na Christian Lema, je te salue, on a frère. On va 13 ans. Biso atamila iba joa bien bara moi boy. Ah bon? Omi banginde ni yo bien te, wa bien te. A joa bien bara na moka boy, a telema. Elingo lo ba faut telema ka. Ya te do ke lo ga mbembele moko boy te. Faut telema penda. Non ko. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Donc, madame. Merci en tout cas. Banaki Sasa, sport numéro 70 na Kasavu. Sport numéro 70 na Kasavu. Soboye, beaucoup de groupes au grand complet. Bah répéter qui toko. C'est le gars c'est pelisanga ba noko ba linga ba rochaka mobulu pour ba petit momio bazu. Et mbadi. Ça c'est bien. Passer message ba moké pas. Na passer message moké pas maman présidente na biso. Maman présidente les lois à la moi contre temps mais tous ensemble maman présidente Dati di Kambala et si koza maman présidente na biso Dati di Kambala si koza ali biso ba na to senga ozala ka muté ya munene donc na famille bana bazaka na ba caractère mais yeba ko maîtriser biso ndenge papa bande ko maîtriser biso yo pe na biki OK na biso kitoko attendre absence na biso yanga na kozala te kas na biki groupe za ya yo o kamba groupe kitoko nyonso ezala kitoko vraiment na biki yaki okenda déjà bien bisengo eza janga na biso. Merci. Merci. Tout ce ici par rapport à Pierre Tombal en fait ni ne salami Pierre Tombal mondi kota likolo wana bordi ne ko ya isi ngafo ko renforcement ba caro ko bonsango ba salango. Est-ce que vous sololi na bande ko Nicopole? Oui, to sololi essayement monta mo visa ma ebelete mais ba sala chef azana ba sala. Mais ngana auto ya dernièrement awa kuna to taki na ndeko Vincent to ina dati tanto utaki Dubaï dati uti Turquie to kitaki wana. Ben, ils aillent très bien. Non non, na moni esali déjà nzela bote kate likolo wana esali nzela ya kokuya. Donc c'est bokele bi bomona. Voilà. Natiki le micro sur na ba ndeko o baza ba fan ya tapis rouge o pe baza ba fan na yo Enitumba ya lobaka ke non nga na soutenir groupe ya tapis rouge nga za na héros de l'ombre donc en fait na bon ba kolo groupe bazali ba kolo groupe bazali. Voilà, merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je crois que vous l'avez dit Enitumba tout ça là qui bande ko na biso ba zonga la même image avec Dadi di Kambala tant que de son vivant. Merci Pierrot Manzalanda tokutani balasima. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Nabandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit
l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans Zélati. C'est difficile, il y a aussi moko. C'est pour ça qu'on a lancé appel na bana nyoswa nzambe pour la classe ya bana oyo pour na loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoswa baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32 229. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans Zélati. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça qu'on a lancé appel na bana nyoswa nzambe pour la classe ya bana oyo pour na loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32 229. na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Tirubu. Yesu na lingina tachona Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo sabato. Yo kabo senga nanga sabaka basaye.
yoka shije na ngai nzambe alonda ye na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso salela nga yeso yeso kundela nga yeso kundela nga yeso yeso kundela nga yeso yeso kundela nga yo kundela nga yeso yeso longisa nga yeso longisa nga longisa nga yeso yeso longisa nga yeso yeso longisa nga yo longisa nga yeso merci Jésus nalebi bya bisengasenga nzamba alonda ye nalebi bya pesanga kabela nga bisengasenga yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzamba alonda ye lokota nga yeso yeso lokota nga yeso yeso lokota nga jesu kotika ngai te lokota nga yoyo tombola nga yeso tombola nga yeso yeso tombola nga yoyo lesa wafako lesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba buye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela buye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina buye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozobata
tozomane mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana 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 loba kelekele sina sala ngombe sala ngombe sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.